quartier latin fali azali hein donc kuna penza bon tout hôtel muto azo bunda quartier latin fali azawana qu'il sera pays vie yo en tout cas na monite mais CBG en tout cas na mona te mo ka leader je bien piané ah ben oui hein Shengeng na monite papa na monite vraiment na monite donc bango depuis balongwa bazalaka ba ombre na bango moko hein na monite et aka yemo je bien piané waze quoi sera pays vie wana route yemo ka waze quoi yemo ndalonga soni ne ya orchestre yemo kaka auti maison mère auta maison mère ya fazawana tomoni Robin Mondi wazawana tomoni donc nga pona nga bato bauta vraiment maison mère bazana respect mo boy héritier watazawana donc bon pona nga maison mère et aka faire rigole hein leader na bango tout hein ah leader na bango tout aka faire rigole ba fara na bango nyonso bana bana mike ba bébé ah oui baba nouveau né oh nkolo na bango nyonso ya na bango nyonso faire rigole aleki bango tout pona ngai bana wera nyonso faire rigole aleki bango tout bana nyonso wera muta valoriser wera ezaka faire rigole héritier watana oh il faut tout en autre gogan pazana ipo yepe makambo gogan pe makambo mais na bango nyonso papa na bango ya na bango liboso eza faire rigole pona ngai musicien ezaka fali pupa ah fali pupa kaka fali pupa et puis tozui ndeko na muke faire rigole en tout cas bon mi balé vraiment soko bimé ata na dibanda mboka oyo ka ba musique ebetama ba oyebisa toke ata OK Uganda toke États-Unis ba oyebisa ka je connais Fally Ipupa en anglais ba ba ni I connais ce qui Fally Ipupa tu nga ba entre Fabregas na Robinho nanya leki munga na makam en tout cas niveau que c'est ni kan de faïda lobby mo likolo mo na c'est pour na nga vraiment faïda pour na nga zeke et là on va Fabregas hein ah ben oui Fabregas o tu Fabregas na Robinho Fabregas Glodidia Sika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Kata c'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Voilà, chers amis internautes. Balandignos tu ya Lenga Congo TV. Balobi mingi nde Lenga Congo TV. Mingi nde Tracy Mbelenga Pro. Glody Diasuka la mignonne. Merci à vous deux. Mais merci vraiment na babatu nanga vraiment na lia ka na batu refusé kalia na bango na mona masalanga Boudarbala na Abdelaziz depuis Italie na mona pe masalanga moko ya vite fait wana na Paris balobi bajo la vipeur ya bajo Ramo Kumbakisaka depuis Liège bambotino yango yo bijou Kumbakisaka ma tante vraiment na bandenge moko ya bakotoyo Amina overdose Kumbakisaka je te salue là où tu es et lelo bande ko bozolanda biso to meka un peu kosa la bino analyse ya ba orchestre phare comment je peux m'expliquer bola nanga vraiment malamu pour comprendre nga ba orchestre phare tout ça na ba quartier latin viva la musica maison mère ba orchestre on a miné au boyebi et puis ça peut ba na bango
c'est aussi totangi quartier latin to mona fali azawana ba musicien belé ba bima pekuna ce toye côté ya viva la musique à bazali ce toye côté BCBG bazali c'est peut toye côté ya maison mère bazaku to pe belé ne to me campé koyeba na ba musicien o ba bima wana nani azo valoriser orchestre naïf valablement comme il se doit. Nani azo valoriser orchestre naïf comme il se doit. Premièrement, deuxièmement, tu n'as pas oignon sur wana bazazazaza nani azo coiffé bango. Nani vraiment azo coiffé bango. Na troisièmement, tu me campé ko to betango ka vite fait musicien au moins musicien longwe orchestre azaka na vocal manko asalaka vocal manko. Peut-être qu'il au moins 2 minutes vite fait, mais les loyaux a commis patron dans le mouvement. Manque d'expérience, manque de savoir-faire, mais les loyaux ont bien un leader. Les loyaux comme très déplorable, a commis leader, a commis fin à l'issue sous place à Outa. Donc, nous avons un côté, nous avons un basito, mais nous avons un concert, nous avons un Deborah Nzoï, la Fouga, côté qu'on appelle Mama Faïda. Na opé ça bango maloba balobi de longues jambes chargées sponsor Yari Fizeke Cynthia Bongini c'est Cynthia Bongoni je pense que c'est ça moi si vraiment na ba jamba boé bozi bazu wapi de longues jambes chargées je te salue de là où tu es et merci beaucoup voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, je pense que Bozaza déjà bomoni déjà bateau na zaza na bango na banda ko pesa bango bambote na pesa bango passage maloba Deborah Nzoï bala Fouga boni bien zeke boni santé tokos Mikolo Zolia bien hein Mikolo Zolia vraiment bien na mona ba bamba ni pesa nga secret na oko Nzambe kaka Nzambe Yemel Hollandi introduction émission. Ben oui, qui sujet. Oui. Ça va, nous avons tout à l'heure. Maman Faïda Boni. Bien. Maman Faïda. En direct de depuis Wapi. Uti Wapi. Ben ozo bim saboye. Uti nambora nini. Na uti Kolwezi. Kolwezi. Ah, Maman Faïda. Uti Kolwezi. Hollandi émission ou Hollandi introduction émission. Oui, oui. Je pense que comprendre CG. Oui, très bien, à comprendre. Ça va. Potoko t'as vraiment na kata makambo na bananayo et puis na kena Deborah. Potoko t'as vraiment na kata makambo et na ba orchestre phare on a tangi. Selon yo, et tant que analyste, selon yo, nani na ba artiste wana na kati azo valoriser orchestre naïf valablement. Pour ce tout tangi quartier latin. Toujours vraiment référence. Oh. Tout le monde va mon quartier latin. Surtout tant que musicien, tout le monde va mon BCBG. Selon yo, nous valoriser l'orchestre naïf valablement. En tout cas, baza moi mingi, tomoni, yafa zawana. Yafa Fabrice zawana. Na orchestre ni. Auti maison mère. Auta maison mère. Yafa zawana. Tomoni Robin Mondi zawana. Tomoni donc nga pona nga bato bauta vraiment maison mère bazana respect mo boy héritier wata zawana donc ba on penza pona otanga ka mutu moko tous les kamba mbang na maison mère mutu moko en tout cas yafa o kamwe bwendeni nakosi yafa nakosi nga moni yafa zawana na ebité ya nga pona nga moni ya force musane kano donc 100%. Robinho Mondibo. Bon, il pas zanaé azanaé. Yo autant à Fabregas ndengeni tant que Robinho Mondibo zawana tant que ba combattant mo belé donc pour na yo na minito yo na mutazo valoriser maison mère valablement et za Fabregas. Oui, ya fazawana na respect boto aussi donc qualité nyos en tout cas zanango. Quartier latin. Quartier latin fali azali donc kuna penza bon tout hôtel muto zo bunda quartier latin fali azawana qu'il sera pays vie yo en tout cas na monité na monité na mto ati na ozongela Deborah Nzoï baboni bien papa oki marambo Maman Faïda Lobé oui na yoki on a yo na kata maison mère
nani vraiment zo valoriser orchestre wana valablement. En tout cas pour la maison mère il y a faire rigole leader na bango tout Ah leader na bango tout il y a faire rigole ba fara na bango so bana bana mike ba bébé. Ah Oui baba nouveau né. Oh nkolo na bango nyonso ya na bango nyonso faire rigole aleki bango tout pour na ngai bana wera nyonso faire rigole aleki bango tout. faire alo baza mo wera ta. Ah partenaire wana ye selon ye wana selon ba dire on a nga na yebi uta na yebi fondation à faire eza na maison mère et pas papa wera yangiama na yebi faire uta kuna donc na yebi ke faire za mona wera pour na ngai na bana nyonso wera muta valoriser wera eza ka faire egola héritier watana. Il faut tout en autre gogan pazana ipo yepe makambo gogan pe makambo mais na bango nyonso papa na bango ya na bango liboso eza faire egola pour na ngai. Mais quartier latin. Na quartier la tête oui bika mutu moko fali poupa ye wana ba on nyonso ba bébé ba na ozei ba nouveau né ba bimi na ote Mais c'est BG. en tout cas na mona te ye moko leader je bien piano. Ah Ben oui Shengeng. na monité papa na monité vraiment na monité donc bango depuis ba longwa bazalaka ba ombre na bango moko na monité et ara ye moko je bien piano. Wazé quoi tu rap PV. Wana route ye moko waze kwa imonda longa soni ne ya orchestre yemo kaka donc mutazate à part yemo Sigo Deborah Ndoyiba nangana yeba na ba onyo so tangeli nga bango wana ah ba musicien tangeli nga bango wana surtout into sangisa bango siko nanya zo coiffer bango oh ila makambo en tout cas Baudelaire azomona eza makambo en tout cas pour nanga muta valoriser mboka la biso ata dehors mboka la biso awa mutazo fierité mboka na ba musicien ezaka Fally Ipupa Fally Ipupa kaka Fally Ipupa et puis tozui ndeko na muke faire egola en tout cas bon mi balé vraiment soko bimé ata na libanda mboka oyo ka ba musique ebetama ba oyebisa toke ata OK Uganda toke États-Unis ba oyebisa ka je connais Fally Ipupa en anglais ba mi I connais ce qui Fally Ipupa anglais moi boulou mais quand même ba tu vas comprendre maman Faidoza oza na même avis que ye Fally Ipupa na minitoyo il zo coiffé makambo. Déjà j'ai dit un bon retour na Congo, un bon retour na Congo Kinshasa, bakoma qui déjà depuis lobby et voilà. Vous êtes d'accord na marambozo loba. En tout cas, ma bien mboka na biso Congo, tondima ba tuna passe. Soki oui fali azana mais net ngaza ki na mboka moko kuna kati musika ba mboka net ba college wana mais oki ya fa façon zo beta. En tout cas surtout nani ya fa. Oh tokata bongo ti fa because bapenga ke mingi ya fa biso to mesana mingi na ya fa bamboka musika neti ba college wana Fally azana ya zo beta oui mais mikolo babi ya fande makambo donc pour na yo ya fanda zo coiffer oh bobo yango te papa obo yango te place ngana wuti na biso ke Fally azana ya zo beta mais ya fande makambo. Mais Fally azo valoriser biso, azo représenter Congo valablement. Azo beta tourner nae vraiment tourner nae na États-Unis na Canada, kuna Canada tomber États-Unis tomber. Ya fa wana zoltanga wana ya Fabregas. Ako kamarambo. Place ngo chae wana. Ye mikola ko mikana esprit mopé. Place yozo memae kuna ako kamakambo. Et à passe na mboko po ntondima abatu te. Congo donc na habité mboko yo pe po nyozo nga ondima te ki Fally peut-être l'équipe Fabregas selon Deborah Nenga lobby. Ti woni za selonga. Na boy Fally te, na bi Fally azana mais mikolo yo ya fa na dans ya donc na habité ceux qui n'ont ko sabana kin bino mo boyebi. Mikolo ya fande makambo ya fa zo coiffer bango nende mo jeté. Nzoyi balobi na ya lobi na bien alobi wa ye ngapi na oloba nga na uti collège moko mo musika mena oyo ka ya fa net kana na kin. OK boya fa ozongi boya fa Fally azana ye azo beta na ye na ndenge mo ya mystique mais ya fande makambo. Bon Robinho tu vois. Oya Robinho pe nkolo to aka
ding 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 aobeta na ye pas na ye. Ah, vraiment. Ba température eza ndenge moko te. Ba kokana te. Moko zabu hein? Na ya zali kolona azana se. Bon place nga outi ya fande a moi likolo. Yo zo pesa biso analyse selon place yo outi quoi. Na lingami kolo ba vérité. Ana kini bana poto ba convaincu Robinho Mondebu yende makambo fali pour pas epende makambo yo siko komo kota esprit mo pe Fabregas ki yepe makambo est-ce que Robinho Mondebu wa umani abasali. Ah Robinho Mondebu umani penda sali. Oromatanga lelo. Elo kwana ka. Binisote. Te la binité. Ngana mama Africa. Merci. Gloire déjà à Salanga va signal kuna gloire de Ake Senengna Silisa. Deborah Njoiba. Oki maramba lobi koto. Ya fande makam. C'est non faillite. On est c'est non place à 8. Biso to na kinto mona. En plus to zape na monde dango. To ebi ke izaka fali pour l'idée en bango et puis faire rigolo là. Bon, on est sur le bébé. En tout cas, Bolimbi Sangai, bon, on va bébé, mais Bobé, t'as un bino, mais papa n'a bino, n'a pas bino de Bafali pour faire rigolo. En tout cas, on est à la vérité. À ta bâtiment, sur le monde, on a baby qui est un bébé, on a entre Fabregas et Robinho, on a l'équipe de la Macam. En tout cas, niveau qui est, c'est une grande faillite de l'objet. Moi, c'est pour nous vraiment faillite. Pour nous dire que ils ont un Fabregas. Ah? Ben oui, Fabregas, tu Fabregas à Robinho. Fabregas. Voilà, chers amis internautes, je pense que vous allez comprendre Bissoto qui m'allait vers la fin de cette émission. Et moi, conseil vite fait dans de la part de mes soeurs Baza Awa. Si au système Oezalara, mon toisin a 4 orchestres, à Salikara vocal manquant, mais les lois bimé leader. Vite et puis tolé. En tout cas, parce que sur OK place, il faut copier ma sur au papa autant c'est ça autant à la classe, il faut copier au d'enseignement bien pour comprendre des bases en mathématiques, français, babette en ni conjugaison, va conjugaison ni. Donc bazoya bangote. Oyebi na conjugaison bien et puis au sauter classe OK maman au longo école OK ko takuna maman 6e. Donc niveau élevé. En tout cas, on a vraiment des amis. Pour nous, conseil en tout cas, si vous avez papa encadré et puis musicien, il faut vous mélanger nous. Comprendre la musique, on peut même soutenir la musique et on l'aventure. Et puis, il y a pour la visibilité, soit le président Pessinga, pour le président Nicolas dans la succès et tout. Non, c'est ça que aux autres place moko oyeba musique ezandengeni apportera bis et apportera nini. Donc voilà, merci. Moi Liloba. Liloba eza ba musicien na biso nyonso benga Mathias a leader. Oh mona mutasali moi kanzembo moko ya akomi momo leader. Na sentiment total nzembo zo olongo leader nzembo eso mato ipasse. Bino nyonso benga mate kozala leader. Eza eloko mutabota makana ngo ya makila. So ozana okeso sumwa ide mwanze mono moko bitenga pina komi leader yango mone bele ba obime simba kutute abimi wa betika mwelo moko pa mawa alimu ya bungi nzoka so ovana kino pa yangia makanda meto oyo kao yo moko mato il passe. Voilà, chers amis, fidèles internautes, il y a Elenga Congo TV. Je pense que c'est par là que je vais mettre à terme cette émission. Je pense que vous comprenez biso. Je pense que vous comprenez bolandi analyse ya bande konanga basi basali awana kati awa. Na opesa ba mbote nanga menge VTF na ba batu nanga ya kati na on a vraiment bajo la vipeur. Voilà, je dis merci beaucoup. Na ba ser nanga ba assister awa. Moi libanga VTF et puis toi banen Tokyo si ça makamongo. Nathalie Villa Mondial TV, Bambote na Belé, on vient Pichou Santiago, Ablavi Sindani, mon bébé Baudelaire Vandek, gros bisous na batu nyonso ba ebinga, Sainte Bongoni ya ngwana, respect. Menge nde Sainte Bongoni, de longues jambes chargées. Moi ça boy bazi wapi. Moi di banga vite fait. Bambote belé en tout cas on a pu sauter dans celle sous mon vieux Jano Binan moi na mama kuya elengi ya yo
Ok, merci beaucoup. Saint Bongoni, Migolo, vraiment, Yone Makambo. Et voilà, Tracy Mbelenga Pro, merci à toi, merci à Glody Zasuka la mignonne, merci vraiment à Internet. Nous sommes en Arabie, nous sommes continuer à soutenir. Refusez que je suis toujours là pour vous servir. Pendant like, Sabino Kaba, Babilo Rabo, Nakate Lenga Congo. Voilà, Tracy Mbelenga Pro, Elenga Congo TV, Pesa Makambozo Makambo quoi. Je remercie à tout le monde. Numéro la biche Zazawana. Moi critique, moi conseil, moi remarque et ça la biche grand garçon. Comme disent les Quinois. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Derrière la caméra, l'homme noir, pro et comme ça s'appelle tout professionnel. Voilà, l'homme noir derrière la caméra. Et merci beaucoup. Et moi je vous dis à très prochainement. Saint Bongoni, Yone Makambo quoi. Voilà. Glody Zasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.